baolonga po bamoni bakoki lana lingana nga na loba na monoka mboka te baolonga po bamoni bakoki or place bakenzoka basaki nini bakoki te moye babima ezate so olongwe owuli kosala groupe nga na leader te na Congo chaîne à TV boy talebere baopimelo te oye na $100 no kota oye na $50 no kota ça musala mokile mona yo eza jeté yo zalaki dimanche moko boye batu fo balongwa na ngambo so kure katali bake ngambo kuna kolanda po bamona yo mais mokole comme tour na yo ta na chaîne moko boye fo benga batu na famille na oleka ero yo omonite na oleka te batu bakoma koluka ba chaîne yo mo bengi bango ba téléphone. Pourquoi président Zoro Babel na président Konzo bayokanaka te? Konzo ona président Jimmy Konzo alekana apeka na CBS journée te navigateur to longola kaye mamba TV ou pas wana ezate okosi mais navigateur biso to longola kaye pona nini omoni mibeko ya mibeko atanga dameso na bi hors loi ba longola nga na groupe parce que na ka sima mutu c'est lui qui est avant moi so kaye boloba na tosi na fandi so na tosi te na kovanda te donc navigateur to longola ye kolongola mais comprendre to kangiri yaki sasa siko to tiki siko ki sasa pona ki sasa mto abeta na biso aza sauter to landi ba total sima nduki wapi na poto prévané mututo on a rénové les lots yona kisasa fazaka leader moyen que nous comptons un groupe mo songolo de gauche à droite ezate Ah oui, merci Nabino babonné à Pelo Pro TV. Oba mesana kolanda biso balobi bo zala toujours na kati ya Pelo Pro TV oza bongo humble serviteur na bino CD en couleur autrement dit nzeta makema basala nango makala te sans oublier mon réalisateur o na tambolaka na partout zo sala nga CD en couleur pona bima kitoko liboso abekra na bino to pe liboso bisika nyos bozuli kanisi o bozo landa émission oyo na bosante Cédric papa social papa na nani o na benga papa social pamba tenga na yebi balobi bo s'abonner toujours na kati ya Pelo Pro TV chaîne oyo sala artiste chaîne oyo zana actualité bien sans oublier mo vient aller na ici na kati ya Nigeria ye na benga mo producteur motema ya mama Senav Kulem mama na Kecha Aliana mama Kulem Maman na Keti Aliana na bosante leo tozamona un artiste comédien au tozo découvrir ngai na bino ensemble na ebité mo réalisateur ko idero fond la plateau ba mon invité na ngai bonjour artiste. Bonjour CD. Elenge. Ça bonne santé. Santé na bomoto boye ozomona ngo ezali mais kati nango kimi ezate po mboka boyebi. Mboka ya bien te mais tozo vivre toujours na ngolo nzambe. Ça va. Ouais, artiste, ebele bazana ndako bazoka ka comme artiste, est-ce que akoki ko se présenter? Bon, bana poto, bana partout botala, artiste na bino, artiste comédien, Damien Mukando, Dongo Ekota Misuni, Rénové Kikedi, ba champion du Congo. Vraiment binomo bouti koka chief Damien Lieyo balobi après président Kikedi na kati ya mouvement renouveau Kikedi des Andes toki na mundono bi ke no champion du Congo to koma côté wana na bo santé la fille Android na benga la fille Android Iget Lukoki bambote bele moi sa pembe ouais artiste est-ce que to koki ko eba parcours artistique na mais bino ba artiste ba journaliste limbisanga na bengo so artiste le kwa biso bino ba journaliste bo sara ba lokoso pourquoi boko kendo na mutu mbala mona ba question te oyo ko kende ke bat ba yeba mbala moko po tant na lobi Damien bo bat ba otala ba yebi normalement batu ba otala Damien po ba yebi ke no batu musu ala liga la mugimba mo abandi ba yebi tabu utaka wapi po lelo ko Damien o azalelo Damien bon vous en a raison on mo quelque part Marcel Kontakité Tangazawana na Toulouse na couple na ine se kangamu jingensi ke bana ni mobimba babenga ba couple américain do ayebi petit otanga ngaba ndo répondre a lo banini donc on est le couple mo base vanda Damien Mukando parcours na yesa to bateke ya bondumba ya mokili to bondumba ya art abanda musala na ye na président na ye mo songolo a passant président Lizibampio oui ça leka lokola moi ba saute mouton quoi l'exenga moi muke après président Lizibampio que je salue à passant de na bandina Zoro Babel bandana Zoro ti lelo na zaka na Zoro le président Kubuyu mon président Pai Santo
nzamba pambola. Président na kati ya groupe Renouveau Kikedi osali ya combien d'années? Donc soki bande on a sali na Renouveau Kikedi eza année pe groupe esali. Donc 10 ans. Donc yo sali 10 ans na kati ya Renouveau Kikedi. La fidélité oblige 10 ans. Bon ba ndeti ba avantage nini au président zwaka na kati ya Renouveau Kikedi kuna ya Chief Damiel na message na président quoi. Ah bon, moi c'est quoi on tout na question président na ngai pa na ngai. Ba avantage on nga na zwaka na rénover za ba avantage au cas qu'ils faire vivre ngai ça dit bon les a rénover. Ya musala na ngado na musala na nga na zwa o na vivre. C'est simplement ça. Na bakisa nini po yoka. Olingo banda mamba mabe. Non, eza mamba mabe ti zaka simple ba to ba yeba ko po belé ba mona ra ya no ba mona papa mukolo bo yandi masala ne ra théâtre. Pendant au moins 10 ans. Pendant au moins 10 ans. Et puis avant une kaka. Avant une pe kaka o changer ni makamu susté. Ça dit avantage ça pour na vivre. Président, est-ce que bon, Chief Damiel na ebiti lelo oyo moko zalaka so zota mwana nzela ozoka bana ba obenga odongo koti misuni. Tango talaka ngoto yoka ka bona matoi nao. Et ça la rondeni na kata mutema. Non, sinon ça me fait du bien, parce que Moussa on a besoin ça œuvre et esprit. C'est-à-dire il a créé le monde à esprit et côté na mitu abatu na Congo. OK na un espace te kombo na moko de dami bungi na mnora batu. Comme na dongo okota na kwa dongo ozonga dongo c'est-à-dire et puis ça la ranga bien, c'est-à-dire na pesa nzambe merci na musalo ya pianga ya œuvre d'esprit na inspira et loko moko boye et puis ekoti na mitu ya batu tilelo tam soupe na poto apona na leki na Afrique du Sud bibi chocolat leki na bébé c'est chocolat que je sali a passer na coupe na ayisenga mwana ya liboso atuna raye maman dongo c'est qui? Pourquoi mon oncle s'appelle Dongo? Donc c'est-à-dire que talaga ekoti na Jubek et le ngona na Congo. Et c'est vrai que je t'ai dit. Ouais, Chief Damiel, nalingi toyeba lelo moi wana tozongi moi simandambo tomoni banda décembre ya 2019 tilo tokomi na mois de juin ya 2020 vraiment artiste belé bakufi na ebité na kata mutema na vraiment bino ba artiste zo sa bino ndeti ndenge nini to eza na place mo bosimba ki yango esengi bubanda kokufa bongo to sekele nini eza na vraiment. Non, c'est des tokende na babulu anate. Moni liwa eza nzambe. Liwa eza mutamukilité. Ça dit so biso to remarquer que artiste bazo kufa belé c'est par rapport que ce sont des artistes reconnus. Mais so okena ba place, so okena ba morgue chaque jour ba kufa. Ba ça artiste était pas une tolo bela bongote. Biso tozo yeba ke lokwa bato ba yebanaka. Pe ba isaki ya koyebana mingi. Yango lokwa balanda baliwe landani to mona kon des artistes ndé ba odaye. Non, il y a beaucoup de gens qui meurent dans ces pays. Il y a beaucoup baro kufa. Donc lui ils en ngoya nzambe. To surtout kate artiste mode simbi ni gauche ni droite ni quelque part. Tozo kufa parce que nzambe apesa ki temps bat basa nini ba kufa. To comprendre te zara na décembre so na bosanité Chiko Polulu atika kibiso. Toye ko leka décembre to comme tina ba 3e mois nani dadike kamale susu aye kotika biso. Toye lusu na 5e mois ko mettre pas ilisusu aye kotika biso. Sko donc il y a un bozo s'organiser te bosala ba réunion te po bolukela ngo solution boye ba ke non ba ku fela ka propos nini ba s'organiser rapona liwate na lobi liwo eza nzambe. Donc nzambe ndazo permettre liwa wana mutu mo asimbetali mais moi je défends tant qu'artiste na défendre mukilipe na défendre tata nzambe. Ça dit musalo biso salaka ya musala to yebani. Lelo so nga penza mba permettre na kende ba pourquoi artiste ba holanda na po ezo e ou to ou melate artiste ba sa nini bazokufa. Bon so ba to ba kufa ba nom d'artiste. Ba famille ba ba olela te so kufa pona nini. To sa we pona nini. So yango wana zandengo doliwo za ngo ya nzambe. Eza ya mutamukilite. Vraiment na big sali mon boss aller na sina kati ya Nigeria motema mama Senav mama Senav kule me mama na Kecha Aliana boki ndenge chief nanga Damela lobby liwa eza na ngo basimbi na bango eloko te zaka ke no nzamba lingaki bakende ouais chief wana ezaki na première étape est-ce qu'on a deuxième étape vraiment pourquoi na groupe Renouveau bosala ba nzonzingi te oui si pour na big no bana poto ba benga ndeti venanga Pedro Palana na kati États-Unis bi mais na ezo comprendre ki kediana ki na poto to yebiete na Kishasa kuna bazopesa ka basango koto mutu moko za dans troupe mobo Renouveau poto boza un problème itoni. Bon pour te montrer que tout ça la rango ou pas na benga bana poto tout na biso boko tanga site mso pa rabino nde na site na yo en tout cas biso na kati ya Pelo Pro TV to zarate rankini na batu oza capable ko tanga na ba chaîne kin na ya poto tanga nyonso. OK, ils ont un problème te so na bandolo babo na bi masala nga blonde mbwangi
na yo mto simbi site bana matwa matete na poto eza yo blonde bwangi betaka tolobela TV wana ya réponse na opesa tango betango so si lo benginga na WhatsApp obike no mona mero ba ya solo donc mikolo penza izande yango rénover bende là où qui na tolobela pardon Congo tolobela TV Congo tolobela TV blonde na Korjango Congo tolobela TV au mona ba blog beleza wana vidéo pardon modérateur Kimi Gombe Likelemba banini tout ça au mona biso tu ya rénover na kati a complicité na yemo président na biso Zorobabel mais so na comprendre malam wana eza internet bongo sikongo biki ya Njonzing ke no groupe a renouveau vraiment que non ba sali Njonzing ba bengisi nani ba ye wana Njonzing ya rasut hein abora na Njonzing yo yibisanga ina na producteur na Njonzing le na Congo mais na Kinshasa ba producteur bazaka na poto seke moi bazo groupe a renouveau za te po ba yebani te eza Njonzing mais internet voilà siko siko na émission eza internet nde yo inanga boy to sa émission eza ya Pelo Pro TV je salue mon boss Pelo Pro TV en passant et ce qui te olobi ke atini ma force nae lukelanga batu do ça dit ko payer na rénover cop wana on a bana yo auto ya Congo to lobela et yende na rénover ya Richard Ngimbi boss Richard Ngimbi que je salue en passant ya Congo to lobela et yende na rénover tango yena rénover nde ba bengi ba oyo baza ba important na kati ba koti to beti na ba bloc ensemble en tout cas eza mingi ba pièce c'est belé to beti na kati wana et cette fois ci to beti des films gag de souté film penza ya GT ya Richard Ngimbi ça yo mo comprendre no bo sala que ça no ba gag eza film té pour est-ce que mutoko pour ma président qui di na groupe pour renouveler boko ça ba gag non wana eza na lobi boy producteur c'est producteur ndim tasengi biso to ba yo yebi to na kisasa na oloba to na yebisa ka une mission mo na sala kana na bitokanga na okisasa poto ya mikate on comprendre to kangiri ya kisasa siko to tiki siko kisasa pona kisasa mto abeta na biso aza sote to landi ba total sima nduki wapi na poto donc to bandi déjà boche Richard Ngimbi a tie machine enyo so marche to zo beta déjà biloko donc bientôt là bana poto bo bunga bango tout e comme na nga Damien dongo Zorobabel Mavianga Nasi et c'est ba chef Peter ba tutu ba okota na ba poto muningi koma ba senta ba petit na ngana tuna senta mputu la mama Ndombe le bana na tu ba ngaka na ba poto tout sisi na kin na poussière partout les ka dongo partout les ka ma vie mona na les ka boika et Zorobabel les ka boy pa isanto et donc ça bana ba on souté ba les ka biso na kala mekale ko mibiso to landi ba on na poto donc mikolo poto na poto ouais binomo boyo ki chief Damien ndenga alobi poto ekomi mikate abike poto ekomi mikate do wana binomo boyo ki biso te pona kini awa kobuka na tant ka groupe renouveau bato bazelela rango ne bazelela do ba chaîne mususu ya ba information parce que na ndenga théâtre nde biso to ndima bona kini awa ouais chief Damien tolinto yeba pourquoi na kati ya groupe renouveau bato bazolongwaka bonga plus bato peka ya makasi kaka groupe wana eza groupe ya makasi komona ngo basekite tozwaka tana musala hein tozwaka tana musala mutsoka longo ça veut dire ka monika koki akoki prévaner mutu to alongwa na rénover lelo yo na Kisasa fazaka leader moyen que nous kota na groupe mo songolo de gauche à droite ezate pour aleki au moins mutu abimi na rénover mutu abimi pas Zorobabel à l'équipe groupe à l'équipe président ba groupe ebelé na rejouer kuneza école de formation ce bazolongwa eza po bakoki na ebité soko baksa polémique nini na reste na question non eza polémique eza ka ke non oui bazolongwa po bakoki wana elobi chief Damien mais siko pourquoi soki balongo bazoyoka na rakate eza ka ke non pona moto keke dazolinga te ko sala bango to ndengeni limbizanga muke na raisonner lo moi makasi lobi na pesaka petit nanga mo Joli Manziba na Afrique du Sud eraza na sikwazo yo kangai conseil tanga za ina Kisasa ba négligeara ba encadrer te comprendre mais les lots pétons azobeta na super sport ce qui inutile dans l'Afrique du Sud super sport azobeta na ebete soko équipe wana asali nini fondation Joli Manziba akoma ko féliciter nga vina ka conseil no yango wana lelo na Joli Manziba na sali fondation et ko aider biso na Congo to ko aider te to ko aider bat Afrique to ko aider te je sais pourquoi na ba le kamanengwana mais soka yo kakite lelo nga za nani ça dit bana msuba olongwa po mitema na bango za moto ya on ba po ba moni bakoki ba olongwa po ba moni bakoki lana lingana nga na oloba na mnoka mboka te ba olongwa po ba moni bakoki or place ba kenzo ka basaki nini bakoki te moye babima ezate so olongwe
owuli ko sala groupe ngana leader te na Congo chaîne na TV boy talebere ba opimelo te oyena $100 no kota oyena $50 no kota ça musala mokile mona yo eza jeté yo zalaki dimanche moko boye batu fa balongwa na ngambo so kure katali bake ngambo kuna kolanda pa bamona yo mais mokole comme tour na yo ta na chaîne moko boye fo benga batu na famille na oleka ero yo o monite na oleka te batu bakoma koluka ba chaîne yo mo bengi bango na ba téléphone oh ce n'est pas le moment batu balongwa ka mingi eza mitema moto na mitema keto bamona te président commission ngolo boye bamona te président atambola ki boye bamona te chef akindaki boye motema ye pe ka koma lokwa ye or ba facteur chance ezali tokokani biso nyonso na mokili te nzambe akela biso mosusu okoki mpe kozalaka bien na nsima moninga mosusu mpe okoki kozalaka leader nzela nzambe abenga yo nzambe na abengi misusu te me baawela ngai na biso nasali nombre d'années rénové esali na mokili nombre d'années nga mpe nasali me nazalaka na nsima motu te c'est-à-dire quoi boyebisanga nini nayebi te je sais ce que je fais na boulot na biso fo tozala ndenge wana po lelo oyo chief na omonake no chef à répétition Chief Macheko babike no Chief Macheko ndenge zana départ na edo muvume kufi ya solo na no départ ya Chief Macheko na film wa kene Priska c'est-à-dire Priska so sérieusement que non mokonzi aibi akomba bana babi départ Macheko muvume kiti na ebité vraiment donc po nzungu ye mutasimba ki to ndenge nini te wana eza yo za journaliste msana bino ngwana oza mposo pelisa te polémique te po to mona ngo non te po to mona ngo ndeti ngai na tala groupe renouveau na Kinshasa ezaka so président ki do jouer mingi na Macheko entre moi musana koto yo batie Chief Damien na Papa Dola bazalaka mibale bo bakabola ce qu'on a minute na comprendre te do yesi ko ya longwe na mona président ki di don akomika azoyo kana lisuté po Macheko akei te eza bongo te wana eza polémique na bino on a lobité ya polémique na bino Macheko akei nde na lobika yemo mutalingi do yemo mutalingi akende yende place akei atala mais ya problème te po biso to otala mana biso e mokileza ndingo wana mokileza nini bayebaki Damien na dongo tant Damien ozalate o mona mais dongo to yo kango susu te dongo akenda wapi dongo akenda ba mesana na bango ba fana Macheko azali mais na rénover le susu te Macheko azali banda rénover biso ba tutikali to sala pe musala na biso donc so tali pe musala ilo mo la sataki Macheko aza to Macheko azate rénover c'est Kikedi na rénover c'est Zoro rénover c'est pas Isantu rénover ça pe Damien te Damien pa na mukolo nzamba ola musana ningi na ita musomba pe Damien sa ishemena comprendre donc rénover ça Kikedi tant que Kikedi existe c'est que groupe on a pesa nini ezali ba otala biso na TV bayebi bino pe na poto bo otala biso boyebi donc ezap na ndenge wana et ya okoma lokola tebike sermo boye chief na biso samba na groupe ya List Boy Fondation longwa rapé kaka mais ayebo abeti pièce mo weke no retour de samba yepe peut-être bo luka ete bozala retour de Macheko biso to luka mutu biso ngaka sitango ke na question na tamsolo ba ke yende mutako ya ozonga toni ndo biso to ke luka mutu chef à répétition bon ce qu'on a pesa na pesa game pete wana en plus so ati ba film na era takate ba film bela tia to moni ke non bozwe longo ba trophée te Macheko na ati film te kuna espèce trophée te Macheko auto longo na film wa suke auto za yaye o auto so auto beta fa to be parce que to beta o président ki da sombeli 3 mapango wana te président ki da sombeli mapango na film ya Macheko te président ki di azalaka déjà na yango ozoloba wana c'est-à-dire là on a le totika keto ngam président ngana vice na ye ngana vice président ya Kikedi na rola ta keto wana ngai pourquoi na rola tango te nga otali pa na ngati alors na rola ta keto te pourquoi alors yo za so 6e personnalité so 8e so 9e so 10e rola ta keto na numéro 1 aussi le numéro 2 za zala na motema ya monene to za na motema bo papa bo mama bino bana poto bo otala biso en tout cas na sepena ba question so tout ya bien so eza mabe bo bengi bo lobi ke no répondre en mabe mais to za na motema ya batu toza na motema ya kitoko to pesa chance na chance donc pesi tango na tango mukona ope ezali comprendre ba petit bandi metema moto film Macheko c'est un bosseur na o ignorer c'est un bosseur personnel donc tango ya ina ndako na yo ya kiti chef à groupe pardon ya kiti chef à répétition totali musala na yo il est capable pesa ba na répétition mais tango ki ko kasati ko kina force ya koleloko babi tata formé mona na okra les grands pas le baka moi d'abord moi itika la pera ko peso ngote yango nde ba bazo ngo siko na panda njila bo sentir pas Isantu faux prophète pas Isantu bo sentir ngote bino mo de to lendi hier dimanche na télévision na yo ba gangi kagang ngamo no sur téléphone bo ka somo siko
Mais chief awa na comprendre départ ya Matioko chief azolo bango voya rokita mais na départ ya navigateur ezalaka non c'est la kende bolobela kango mwa mingi mais na comprendre départ ya Matioko bo kita mingongo na se elingo loba nini c'est que donc vraiment navigateur aza Bilington na maison mère te problème ezaya nini mon navigateur nous a fait surpris mais navigateur alongwa ipete navigateur biso mto longola ki e babo longola ke parce que ba pesaka TV ba yaka ko botola yango mwa milongola te navigateur to longola ka ye mamba TV ou pas wana ezate okosi mais navigateur biso to longola ka ye pona nini omoni mibeko atanga dameso na bi hors loi ba longola nga na groupe parce que na ka sima mutu c'est lui qui est avant moi soka yeboloba na tosi na fandi so na tosi te na kovanda te donc navigateur to longola ye kolongola mais Mateko alongo ye moko me kolongo ya Mateko bino bo comprendre te bino biso to na base de ke Mateko olongo to yeba ke Mateko olongo bako ko supporter gaz wana te biso moko kilo musupe le garato le gina nza 3-4 personnes ba bengi omoni kilo na komi danser okende buya on a biso ko komi na kwa moko mo benga na téléphone leo lendi na le garati botala ngati lelo ero na ole ka déjà botala nga oh mais non zela batu bakotsa ngona mitu bango basala nini ba ra otala yo siko chief Damiel pardon to ko ma place ngo komana soki lelo oyo keno Matieko alobi ke nenda osaka ba film na abina benga chief Damiel ayo jouelenga okokende tote lelo na okete ouais ni po ozana na moto no ya presa ki kedi opo longwe na onterre mo keza nde tozali boya mutu na mutu place okay luka moto na yo koyetola na moto muninga te luka moto na yo koyetola biso to na masofi biso to na masofi so yo ozana ona ma soki ngape na ke luka yanga na omi monzelo ke luka ite biso to na masofi biso masofi koko e masofi yo so na ke ko na so na mama sofi na ke na onche yo siko na bi chief Damiel yo lelo lobi bino bwana masofi président kike dazaka so leki na be mission atuni lo bakana lo baka mashati siko yo lobi masofi na ebite seke ne mutasimbisa kabino banzungu ye wana masofi ngo muto asimba bino vraiment masofi za générique on auto solo on a petit na mona kwa boy générique kanga tout le générique na Congo na mambetali théâtre kasi babi générique ana nde mutu nde ya bakisi yo esala kabino muto asimbela kabino te masofi aza mwasi mobo na histoire za kwa ya histoire ya kwa mwasi mobo alimbongo mingi mwasi mo andumba na otala dansa masofi te ngolo babon o senti que masofi a so beti boya cheboy nga l'art vous comprenez masofi abeta boya chengai l'art siko yonga lo binatika ngenge na nga l'art na ke pesa musuku ta kote kuna disco yo lo malata yo mo vraiment veut dire bolo belanga makambo yo ping sinjoli manziba oyeb sanga nini na okende te nazana na rénover so na lungwe na rénover c'est dinga pe moto nanga il faut na kende bagazo bo tuna besoin bandeli opeza miko mike ba 2-3 mois makambo so to sali 6 mois après otuna nga suma ba Mateko te obeta masomo susu c'est-à-dire que Mateko tam sope na nzela boye tam susu ba kompese ba mucha ba mbebo pour moni moto rénover bana ba Hollanda bana ba belela mais moto na yo moko bana ba Hollanda esute ba koma na système ya songi et comme ga bongo donc chief yo mo pendo za no reconnaître que non na kati ya groupe ya Renouveau bazaka na moto yango na moto ana tango za peme na poza kike des anano tango olongwa récupérer moto na ye comment président yo longo ya bokuta na ta récupérer nini pa na o ya pesa kiyo président kike da mwana nzambe président kike di aza mobali ya mama prophétesse mama Chati wa longo Chati ntela Chati ntingi ça dit bon nzambo ya zanango ya on peut biso to profiter nango eza ndingo wana ngana faible ya fort fa pesa nga force na ye c'est normal ponga na kobeta tolo teki na leki mama Chati na wanga manzambe ngazo pesa nga bibla na bando tatone mais ya ofanda ga minute mukaba ndo yiso exode lobi boye nini lobi boye moi je n'ai pas ça dans ma tête tous ça ben gratté mon frère tous ça ben gratté j'ai sali pasteur Pachel Michel Djonga Djonga Ngandu na ka États-Unis na pese mbote belé passé c'est lui mon frère pasteur en États-Unis ayi sanga ka iloko ana ndengo bani musala na ko kene de gauche de à droite te Luka Nzambe. Donc vraiment pasteur Michel Djonga Ngandu mbote makasi pe félicitations ya on a défendre toujours. Ouais balobi vraiment que c'est pela na mutu oyo alakisi yo musala ke mutu yo akabeli yo mbongo ndeti conseil au pasteur na biso pesa chief na biso yango na bige no linga oyeba musala bonzambe so tambola na nzambe nde o bénéficier biloko belé mabe ya kotambola di tambola mabe nde nga na tambola nzela mona réalisateur na ngai Cédric papa social poto ebitina to ndimaka to mela maya moto to ndimaka pe to mela pe maya malili ya boezala te chief lelo oyo no président kike da peso charge abina o ke chief Damiel na posa yo po cha filme mais filme wana yo zotsana esenga obenga bato libanda
5 caractères libanda ndeti nena nani yo robenga. Oui, bino boya na ba question ndeko ça rabino sur ba journaliste c'est kamora o so ya ina question comment on a ba tableau butambo on a ba papier je ne sais pas moi nga tara pe film hein tara film preuve ani tous ans des chaînes film mo zo le ga Ntingi TV ils a filmé na ngai Nzambe kaka ya un monto lo ba bo titre mo na biso ça ka mingi na Nzambe titre na ngo za Nzambe kaka o ils ont le ga na CBS Pandanjila ya yemo président pa isantu to to na Nzambe kaka ya chef a groupe na ye Pandanjila ya yemoko leader do to kangina de kwempo bomona ondre bino nde bo saka na biso pardon chief ya Pandanjila ya yo batango na chaîne Ntingi biangeza osko ya président moko ni za CBS Pandanjila nga na za bo Nzambe kaka oyo kana titre yo ba peso Nzambe kaka elingo ba est-ce que kokoka bon Nzambe kaka una siko Pandanjila do ekedi na munoko mboka sa bomboke la do moto zo Pandanjila te siko pourquoi yo sepele teke oloba teke no bazwe o ya Ntingi wana ya président kikede le kana Ntingi ya yo le kana CBS soit pour cela bon Pandanjila c'est bandaki Pandanjila essaye sauter na TV mona Pandanjila lobi le ka 9e aussi le temps na Ntingi ils en ont 6e ça dit pande c'est bandaki c'est toujours espace qu'on a na Ntingi président habité beaucoup étouffé cerveau nanga chef yo pesa nini pour na zakadi ana ba histoire de na tete na beti pe kuni zo beta manango koto pe zo beta manango donc mambo penza nango carré c'est mino bota mon espoir wenge maison mère esprit wenge ndeni on a moni wera pa pesa ba mission ni chance na biga na salwe ngai parfait d'hiver batie ba nzembu. Nous avons un bon papa s'il vous plaît, nous avons un bon papa qui n'est pas égoïste, nous avons un bon papa qui est réaliste et qui est souple vraiment, qui collabore très bien avec les enfants. Donc vraiment nayebi ngana lo bango boya bana kini so pe zoro ta émission atala moni ngai ni spro na ngo lelo ndena vana na zoro na mukena lia te so na lobina lungwa rénover et osala bien ponanga mais na ozande zoro na kesa na émission telo na créé chief na ozonga place wana na question mo ngo kimisanga ngo wana donc bayebisaka ngai ke no chief Damiel alandaka président Zoro na bentere so président Zoro akomi kokweya chief Damiel ayaka lisuba repertoire to komi ona nazobela nazoka santé bien te soka yoki mikolo wana ke no mwa kintantina mo boye ya show to sponsor moi ke no chief akomoya ba répétition volonté yango lelo zotanga komba président ke diming na plateau pa mono mona malamu to ndengeni so kina question na pas Zoro akobenga no oh mais eza lo lenge bato alobelela yango bato bazala lokola ba fan ya Zoro nga za fan ne avant kina comme artiste donc na luka Zoro o ya Zoro elote na banana Zoro azan elote nazala na fan na ye pe to bando bunda bitumba na ye na Zoro to bandi pe babilanga etanga ovanda na kingu na debono babilanga pe da bozo arrosé bilanga lelo nzamba pamboli le bac où tu as mis présent dans Zoro ndem ta kosa lo mabeto ni mais moi pour moi je ne crois pas ça il y a un monde tellement pena tambola na mona to kabola ba passi il faut na kumise kaka comprendre nga ezate pona bandana na ane lote ye pa ane lote eza viwana chief ota la caméra ndeti conseil nini yo ko pesa président Zoro babel na lolenga vandaka na batu lolenga malamu to mabe soko mona ke na ba défaut na ye pesa conseil ba défaut na ye wana a changer et président nanga na yebisaka ye pe boui moni trop bon na yo et comme ça comme mabe lobby trop bon na yo envers bateau et comme ça comme mabe lobby comprendre na katana au téléphone soit ligne na habité trop bon le papa nanga comme ça ke mabe na miso bateau il était trop bon il est trop bon bateau kaya zakana ba malamu bayara balukele lobi baleki na ba TV ba fingi baleki na ba internet ba fingi oh eza genre na yete so bozo ngabo komisa mabe quelque part ngana pese toli mais qu'un peu ko limiter ba bola momo ya boyina ba so moni muto ayepa na yo za na mo ba limite na isa kwango chaque fois so to za biso mbale na ye ndinga za président na join na ye o mona ke bana ba bando ba olinge mingi kenga par rapport ya nga bana ba lela te mais ngalo wana simane na hotel mela eza ko des amusala pour so ya comme mabe kinga alors comme on a ça la flatterie donc ça dit na boto le groupe quoi pour le président doit être toujours bon mais atalra na banani pour mokilta mamto okutana obolo balonga ba fingi to boyibo masqué là je dis bana poto bo comprendre ba te bele ba masqué biso aleki na teva masé mais soit que pemeni corps de fara boy a passo la biso to boyi
to boyi bina bongo finga na onengo finga ko sala ingrate o na loba na TV ba mono ndri danger mais na pembe na ba faux. Pourquoi? Vous comprenez mambango. Donc ngai vraiment pas zoro na flatérité na linga pe ya flatinga te ngape na flatakete conseil na nga papa zala lolengo zali mais yebakara muto asalinga mabe ya liboso muto asalinga ya mibale mais nazaki bien na batwana. Siko ba batika no vana ba ondeni. Vous comprenez siko ga pesi ba tumsu punition. Bato basali mabe. Ba pesi ba tumsu punition. Moi muta fungwa masu bien. Lelo zoro sa casting na pandanjela. Oh ya nzambe kaka. To sa scénario na ye. Mais ya pandanjela li muta za ate. Aboyi abiwana ngamoko. Tano ya pia msusu wa butambo kende bosani ni bo ignorer. Dernièrement quand namoni papa nanga fungoli mutema tanto sa ni pa nzambe kaka bina nga chef yufoko taka pandanzila to beta ngoka bisode. C'est-à-dire que yo mutu mo bebisa ili bosone ongo bo mabiso tu. Oh biso to mutu to banana ayebi damien na yaza nani yanga pie confiance abile kaka. Moni mamba ndenge zali. Ah c'est des leli lelo so li bien. Chief nangai ouais na ebike to comme na biso OK na suka. Mais question on a roti quand oteleka na kabwe. Pourquoi président Zoro Babel na président Konzo bayoka na kate? Konzo on a. Président Jimmy Konzo aleka na peka na CBS. Journée. Donc yaza raso aleki liboso bino boleka na sima. Ya leka na samedi bino boleka na dimanche. Papa Dola kuto wazo jouer o jouera papa na yo auta kuna. Pourquoi Papa Dola auta? Président na onde Konzo. Ah bon. Groupe Papa Dola. Groupe Papa Dola. Le groupe Papa Dola te groupe président Konzo. Obo yiba acteur ne Dola. C'est bayiba acteur. Bayiba mutu comédien. Pour nous autres la question monsieur bayiba mutu comédien. Kasi bisiko to kolobande bo obo zo ka acteur na ekasi. Biso zo artiste était ya mutu, to acteur ya mutu. Biso to za wana to lobaka jamais que nous recrutons yaka lelo ko banda lobby. To lobango te. Biso mutu na biso dola so kutena dola boina benga to so ni kutana ngana benga ta yo kayo. Dola azawana ayana rénover afuta ba droit normal $20 kit moka plastique ndakota. Mutu bazu afuta ba droit. Pour biso to ra bino uzaka o to lancer recrutement oye au PCK 500 francs jeudi samedi au tourner mbamo dimanche au leka na TV na ka boloba bongo bo no sango na TV. Wa groupe ni. Rénover qui papa donc ça me filmer ça uzaka nango. Rénover qui dit asala ka grâce na né une fois. Une fois ça ka grâce na lo bien na année. Il en a 365 jours. Mais azwaka mukolo moko abengi mutu tout olingi que je na rénover à ce tarif na et cause à 500 francs. Tout ça dernièrement à 10 000. Mais ce que 10 000 biso tcheza kwa mutu abinga ba 500 francs le leki. Je dois 500 francs et puis comme 10 000 comme mutango nani. Yo mutu yebi makambo lobiti. Ça na beza président kekedi. Na recrutement. Ya solo. Bana poto bolimbisanga, je n'ai pas lokuta. Azamnyama. Oh kosi. Biso to saka une fois par an recrutement test. To binga ngo test ya grâce na année. Hein? Leader nanga lopele mona yolo akanga yolo ayebi. Wana leader nanga lopele na oboya ye. Donc yakanga yolo ayebi yango bien to saka une fois par année. 10 000 francs. To ba ndongo peto confinement yo isili parce que failli tout ça dans le mois de mars. Ba confiner biso na mars mais bazo fungola ngo bientôt. So landa ba film la biso le président parle azo répétant chaque fois. De ceux qui a film confinement isili ba ofungola nino ba ofungola test wana 10 000 na mutu to ayebi wa lingi musala ayeba te aya to yebuluka mutu selon capacité na ye biso ça bata ba 500 francs c'est minimisé c'est trop pipule c'est rien avoir 500 pour faire quoi en tout cas ba artiste balobaka photo gani ngonga pona babile onyo se tambola na ngonga nango chief na ngai esali biso plaisir ndongo zuta ko yamba biso na kati ya Pelo Pro TV est-ce que mot de la fin nao eko mot de la fin nanga na loba mingi na bana poto je suis chaste wana ki mobali en terme no biso ya ba comédie na isa bino bana poto naza vierge c'est-à-dire je veux que vous me déviergez hein beaucoup soutenir œuvre nanga surtout bana matete tout bana poto ba mikeliste na féliciter na sengi bino merci nanga na bosana na mona bino buchenga na comme to benga ngoni na profil de Facebook ya bana matete tout bokomi ke ba soutenir artiste na bango boye en tout cas na CP na bino tout monde tout ya poto otala mona tout ya matete ya poto otala loko yo Damien Sengibino merci so na bando cité bino possibilité pour na tala ba commentaire penza eze belé bino tout botala kiango vraiment na Sengibino merci na bino tout bana matete bana poto bolembangate na CP ko pesa bino ko numéro peut-être poto solo na Facebook numéro na nga ya contact pour vous soutenir ezali
089 donc plus bino na poto bolinga mingi plus 243 89 63 57 667 donc plus 243 89 63 667 ou toi linko benganga na sur WhatsApp ozwanga na numéro wana do bana tout ya matete na pesi bino mbote bino tout bozwa ba résident na poto na pimi motute na bandiki message ko mata na nyoso te deux bo pesa nga baninga msusu et ça moi bien message nanga suki ezali ki bo soutenir nga vraiment et ya boulot nanga na salaka na lela kaka wa ya ona bokola ba o bino bo mona lokwa bandeko na bino na bokola lokwa ba o ko ba semer na bino ya kana cop oyo so bo soutenir nga te ezala penda bien te na ebite so na ko saluer to na ko pesa to comme na suka to comme na suka te donc monsieur des filets non vidé na poto vraiment mon oncle Rachid Okototubi wana kata Londres bambote ya ebele pena na pesio mon oncle na bosa na rayote solo bay na ngaki oncle na yebi ke na nyongono nazo yoka trop naza toujours wana ozela yo nous sommes confinés ya nanga Pauline Ngando eko mbote belé Maron Ngando mbote ebele Marie Claire Ngando mbote ebele na bungite Marcel Kuntankiti mon vieux propre na pesio mbote ebele Bibi Chikola na Free Decide na pesi mbote ebele Julie Manziba le grand jogo na kata Jubek JM Manziba bientôt fondation na kata Kin et Oinda mboka mobembe ozala bongo na obunga te mon papa Zorobabel Kubo yo pa isanto kekedi do ana ba kombe beleso na bandolo bawa ainsi que mama Chati Walongo na bana nyonso ya rénover kikedi na pesi bango mbote ya trop bonne chance na biso confinement c'est là mamnyo se zonganger na ibige bozalaki belé Rolande émission Vision des Stars aux abongo humble serviteur na bino CD en couleur autrement dit nzeta makema basala na ngoma kalate sans oublier mon réalisateur OSP qui kotambola nanga tozalaka na partout Cédric papa social motema ya yena benga rara motema ya balobi yo mtoza na posa o s'abonner c'est-à-dire s'abonner toujours na kati ya Pelo Pro TV chaîne eza se moko to ba numéro o eza affiché wana est-ce qu'on avant d'accord moi mobali mena komba basi plamedi laissez le petit man mobile mais na komba basi bana poto bo comprendre que moi mobile pas na komba plamedi et puis petit nga musuna za na Ekerlis Jogo Benzema donc on a bientôt bon moni na marché aux ala kimia en tout cas bolimbisa nga na bossa na ba vraiment na bossa nte nga mauvais mon boss aller na esi na kati ya Nigeria motema ya mama Senav Kulem mama na Kecha Aliana na bosante Pedro Pala na check pour na kati États-Unis muninga na moko signature na kati ya Free DC signature Trésor Tambo bambote belenga na bino tokutani mbala sima check boya kodala Pelo Pro TV memeli bin ambiance boya kodala monde boya kodala Pelo Pro TV memeli bin onde makambwe Pelo Pro TV na leli oh bossa